abengaki ngai mpe apesi nga mbela bisaisai naza kolela na bino nde na occasion wana apesi biso cercle na corbillard. Parler avec la famille et nous signalons que nous sommes en parfaite harmonie avec la famille. Donc réunion la famille oyo sololi na boyeba ko loba awana nte koyaka ko bengana ko panza ndenge utoleka lelo ko casser banini et ça le coup na biso artiste té l'état est déjà sololi pe na makambo tunde. Normalement na yebite compte ya l'état, je peux pas dire ce que je sais pas. Motenebino Balandi émission nous sommes présenté par votre chroniqueur artiste et comédien Karis Sidi Sounal Baka. Toujours abonnez-vous massivement et gratuitement sur votre chaîne YouTube Karis Nyamado TV, la patronne à la maman tel corps tel quelqu'un n'engin soto na ye ezalaka munene kitoko bosepela kana yango ndenge pe motema nezalaka munene maman oyo ayebi ko fanda na bana. Nous sommes à Kambou, oui, nous sommes à Kambou, Makambo Kweli Bisso, dans la République démocratique du Congo, dans la ville province de Kinshasa, dans la maison, dans la commune, il y a Kalamou, oui, nous sommes dans la commune de Kalamou, précisément dans Matongé, dans la ville du stade, et Zabisika Owapi, Mama Chako, Abandaki Kozala. Makambo Kweli Bisso, Mama Chako, Asali Sousouté. Maman chaque fois les sociétés te yo qui te lobby te sale te ko sala Karis dit sur lobby non ngali na makambo que clair ça na précision tout ça bien to meke un peu ko lobela sur le point positif ya maman na biso matanga oui et ya na makambo belé lobomaka mais Karis dit sur ngali na makambo ça fait précision et on a bon na ko kene ba nungu ba gauche à droite na lingi lelo to lobela maman Chako dans son vivant tina ndenge akomaki dans l'hôpital et puis dans Koufi et dans autres ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui arrive dans Mikolo et Koya? C'est pour cela que nous avons un plateau, nous avons une petite sœur naïe, nous avons awa, na kombo ya maman Ani Chako. Bonsoir. Bonsoir. Maman Oni, bien sûr nous avons présenté maman Ani Chako, mais nous avons vraiment bien na maman Chako boza vraiment nengeni ya na le kikara marche long kulutu maman kulutu na maman le kito boza vraiment ya na le kipena limoko ngana maman Chako toza elle qui na kulutu maman moko papa moko maman tozo lobela bien maman Chako. Maman Chako dans son vivant pendant 10 minutes tout le bien dans son vivant elle vivait comment Azaki Moutemabo qui a bandé qui me sent en wapi et puis mais qu'un peu aussi la besoin résumé maman Chako tant Azaki nabo moi papa Matéo Azaki n'a épendé maman Chako nabo moi Azaki moi si Azaki femme sociale abanda olinga mutunyoso Azaki okangina mutunyoso mutemate o nyeso kwa ne problème pas nae ako préférer que nous liolé qui na yozanga ko préférer ça mutu libanda en tout cas vraiment elle était vraiment sociale. Azalaki motema munene, elle supportait tout. La caprice nabiso, le mauvais caractère nabiso, tout elle supportait. Là je dis un grand merci à MG de King Nono Masengo, Motambonga Muninga Note. Et puis sans oublier à Michel Alain pour les grands saoudiens, Karis Sidi sous petit naoye. Alors ça a toujours nous ça là. Alors maman Chako, Azaki maman Malam Wisp. Il faut ça la théâtre. Il faut ça la théâtre sur un palais. Tant que bandaki carrière na ya fandeni kaka boya bi bon comme ko ça théâtre to zaki vraiment par passion to ageli kaka comme mukolo ko ça les autres bi bon na ça na théâtre ndiye pena bani théâtre na kimukolo te abani théâtre na bomwana abandaki je crois entre 14 ans bien 16 ans nda bandaki musala na ye mais papa nda azaki kolimba te po papa azaki trop site azaki vraiment matata comme elle était papa na biso alaki politicien azao linga ba ne bakuta na makambo wana te abane vuma koboya abana ko yiba omona lem biso tsokoto to funda ete soka ke yiba makambo na wana omona tan o yefo yela biso paquet biscuit omona yeli bino bo funda ete mais en tout cas vraiment azalaki na motema linga ki vraiment musala o vraiment po azali ko joa penza ki kote bazali ko beta e pona musala o na papa azako linga te surtout tango basalaka abomaka sans souci te papa n'ingara bo même kolo wana
Dit sans souci à outi nanda kuna ba te papa na kufite ngayo. Ba to batonda ki na lopango na biso na dodo mabandi ko bamba mabanga obomi sans souci. Allez. Dit to bengi sans souci fo ya po ba to ba se calmer ba bebisa lopango te. Sans souci à habiter à bominga te zali ndenge to jouaka. Les pièces ndenge zalaki ngayo na kufite. Ndi ba to panzanaki. Ah maman groupe liboso o maman Chako asalaki. Ko yebezaki groupe nini? Ouais, bandi théâtre à Lingala. Les agna mango. Groupe sans souci ici. Vous avez quel nombre de combien de famille? Ma famille tu as 10. 10. Il y a qui 40e? Il y a Zalagi 3e. 3e. Papa a décès. Tu as combien? Tu comptes total 5. 5 n'est pas à suite. Ok. Alors tu as parcours, il y a ancien vraiment. Tu es ce qu'on approche. On a passé plus proche. Qu'est-ce qui est arrivé pour que aimer ma maman Chako qui nous a lié à béni vraiment mine? C'est ça. N'est pas bazolo bati n'importe quoi béni n'alité. Azala qui n'est bien. Azali peut rouler les dimanches on a peu bien. Ayo car mais à longo la quand 2000. À longo la quand de 3000 bala moko. Parce que 1000 longo la quand on a HJ. Kaka kuna na HJ de balongo la kai. Mais loko à place balongo yoko zonga ka place wana. Nde sukota bando mona ba malaise de tozonga ki ne ka place wana na place wana nde ba négliger ba zui na na ndenge ya mama ki mama Chako na été donc en tout cas eza négligence donc baza ko moni le quoi je crois na éviter comme ni na ko pesa ba négliger ya on to komiti na beta o tozali maman Chako kufi. Maintenant parlons de la mort de maman Chako. Nenga kufi boy. Maman comme il y a dit que ma trouble entre guillemets groupe sans souci d'Afrique et négliger maman par rapport à banderole au basal et ça à niveau n'a été yole qui n'a eu on peut ça conseiller pour intervenir dans le Cameroun. Oui, c'est normal les a avis à moto na moto. Groupe sans souci, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Maman est puis là c'est pénité. Alors bi valeur ya maman wana na carrière ya maman wana ezalaki digne ya eloko wana bango basali là on va moto 3 on balancer là parce que maman seul va balancer parce qu'il mange ya maman epela monaki digne ke eloko wana basali eza digne ya maman na eti ndenge ayebeli maman na Chako na carrière ndenge asali eza digne te bachela eloko wana ya wana alongolaki mwana basali ma divergence yena ninga c'était ça. Mais pour nous, préféré qu'il fallait pas solo là, à l'obaka moninga kendeko, et le koya dit na mamate qui ça yango, qui va comme à niveau. Après cela, la réunion a eu entre famille biologique, na famille artistique, les comédiens, et pour éviter l'été à côté ma campagne pour maman Zaki, Azam maman nationale, si je peux bien dire, c'est une maman assez une salle pour la moka. Est-ce que l'état est déjà solo li pena makambo normalement na évité compte à l'état je peux pas dire ce que je sais pas mais na évité ce compte à l'état donc quand c'était ce na évité va s'intéresser au moins na moi li solo ba betcha tellement li solo na je sais pas na évité pour na omona bango te nga na koloba o na zo mona on était avec la président Masumu les autres on a été on était avec la divergence hein, et ça là qui on a reporté ça pour le mardi. Le mardi on va rouiller, on peut s'abisso. Selon des mamoni, nous on saute aux ça selon des biso peto moni. Après tu joues un compromis pour rouiller ba onka. Merci to comme la souka émission autoko ça vrai faux mais aux anons kami ba le pesa terre ka matanga. Gloire moi moto fa 3 pesa vrai faux et puis to zonga to clôturer émission na biso. Ba divergence hein, et ça là qui on a reporté maman vrai ou faux maman Chako qui m'a salibana. Je ne sais pas si je peux répondre à l'Okwana. Mais je peux dire que on a constaté, on a monde. On a vu sur l'Afrique, on a vu sur l'Africain. Ce qu'on va dans Mobali, à l'objet qui a gagné, donc à Bali. Non. Pour n'anga na ninga na monaki, ce sont les alliés qui cohabitent qui na Mobali. Balaïti. C'est les alliés qui cohabitation, mais qui bombali. C'est la dernière question, vrai ou faux, maman Chako a
atiki mwana. Non. Maman Chako a bokoli nde bana. Bana na biso. Nda bokoli. Mais atiki mwana. Merci maman, merci vraiment pour tout ce temps. 20 minutes sur Zaki vraiment qui toque pour Nabiso, surtout pour mon qu'est-ce qui se passe par rapport à lui à maman Chako et puis au claircir au biso parce que Théo Kara et Yo Kana qui non il nous a mis placé entre la famille pardon et entre aussi la famille biologique et la famille comédienne. Donc pour faire comprendre biso mot de la fin nayo pour nalelo et aux nini et puis message ni ko pesa na ba oni surtout bazolanda o libande ya mboka. Mot de la fin ngai na kopesa na bato surtout au baya ko assister biso de près et de loin. Merci. Et là au kana osenga to le la maman Chako to pesa ye oyo azalaki nango aza maman aza digne d'être d'appeler maman. Po azalaki vraiment lokola maman. Azali ko se comporter lokola maman nega se comporter na bana. So côté ya bana ake côté ya bana. Côté ya biso ba mikolo ake côté ya biso mikolo. En tout cas na kosenga bino bandeko na ye ba yaya na ye bandeko na ya musala na bandeko na ye ya mokili to lela ye ndenge esengeli to pesa ye vraiment honneur wana. Merci maman. Association plutôt il y a un DPC baye pona basolola na famille biologique de maman na Maman Chako salutation à l'eau ebele bakota réunion basolola et soki badini netozana bino ensemble toyeba basololi nini bakangi programme ndenge nini et bokozala na masolo ya lelo nde tokobimisa programme lelo eza na compte na biso ya association NTPC. Voilà, au moni le Vengalo, le président Massomo, le Vimbalio Sombo, Delta Force, Bamsou Azebele. Donc, aux hommes là, la ronde, on a respecté, Bamsou Bakoti, Bamsou Babimi. Donc après masolo na famille biologique ainsi que la famille artistique, on pourra maintenant dégager que programme les a boye. Donc après la réunion, j'espère qu'on viendra devant la presse. J'espère que c'est le vieux Massoum qui se prononcera pour nous appeler ça programme ndenge to kende kotika ya biso ndeko na Lilita donc dernière demeure na donc c'est un peu ça. Et je vois que vous êtes accompagné de la foi sécurité et ils sont parmi vous. D'abord les artistes sont des gens disciplinés. Vous savez même vous en avez pas il faut toujours de l'ordre. Au moins la bataille va fandeli il y a de l'ordre. Pour ma caméra, le Kamalan, il y a de l'ordre. Tu vois, perdre actrice na trompe, maman Chako, ça demande aussi de l'ordre. Parce qu'il y a aussi des gens qui viendront, ça demande une sécurité. La sécurité n'est pas seulement policière, tout ça. Il y a nos services, déjà, il y a gardiennage. Des basunga, na sécurité. Des omniprésence, il y a des éléments, il y a Oyo, il y a de la fois sécurité. De la fois sécurité au moni bango baza pointé dans l'entrée parce que mutava kota faut cacher à se désinfecter baza na entrée à porte parce que tu sais na matanga boye mutu muso mona ezoko sakolela à côté na ndaku ayibisak donc déjà ba gens wana ba bazo sunga biso deux agents baza wana porte musu saza côté ya livre d'or musu aza kuna na musu ba ozala na escate pour ça la réunion na famille ils ont en huis clos. Et aussi dans les médias, donc moi vous avez quand même pour empêcher bandeko tout ça en huis clos. Tu vois, Moussa na bango yango et puis ils vont nous accompagner jour il y a obsèque. Bon on bako accompagner maman ti na Lilita na suka ti ba ko makuna bako memati ba installer ça. C'est za ligne sub ya sika mais na bango au moins façon na bango ba route na de la fois sécurité
d'abord, je remercie énormément les pasteurs de la foi. Donc moi, là, je n'en parlais qu'étant que pasteur, étant artiste et comédien. Voilà, c'est aussi un apport. Voilà, comme un TPC, voilà déjà apport Yaliboso, déjà côté sécurité, il y a déjà des gens, Baozawana, Yango Moni, merci énormément à pasteur de la foi. Déjà, il est important, hein? Sécurité sur les athées, maintenant c'est baby. Après réunion, oui, vous reçoit programme. Et puis je profite aussi de lancer, c'est pas du marketing, mais chez Moutassé, les bino, le Ramalam, aux hommes seraient à Sancerre. C'est ça qu'on a tout mon sous-soupé, hein, il faut contacter Bango, hein, de la Plaza, bâtiment d'abord, Mayele, Bazana Lilobawana, Basar Moussa Nabango, na droiture, très bien formé, donc intervention. Donc ici la sécurité sera vraiment assurée. Vous contactez de la foi sécurité pour la décider. Merci beaucoup. Voilà, une fois de plus, je demande aussi na bino bandeko ya tokomi na moment moko komi ya hôpital. D'ici là na moni bandeko balua ba eko sala désordre tout ça. Bon, ils ont mis beko, nul n'est au-dessus de la loi. Tous appelés au-dessus ya mibe côté. Toyoki mokonzi apesaki mbela que attroupement et les 20 personnes te bato basanganaka te toujours respecté toujours ça la vie moteur aux arrêtés toujours tout ça ce qui va continuer va permettre par exemple une dérogation spéciale et ça l'ami va permettre là en tout cas vous allez faire cette demande là on va essayer de demander cette dérogation spéciale oui ça l'ami biso surtout biso ba indicateur. Pour te prêcher un exemple, mon boulot, ce qui est policier à y côté là, non, ah ouais, vous avez belé, vous le déplacer, mon boulot, dire dans le calme. Mais on va essayer de faire des démarches, ça va permettre la vie, ça va. Ça va permettre que nous allons respecter les lois du pays pour nous soyons les cas dans le calme. Donc c'est ça, la loi est dit, mais c'est la loi pour 5. Comme avait dit le président Massoum, Soki Ezalaki Namibé côté. Mais maman chaque tout le monde est en train stade mais toujours les accords pour la santé lingi peut être protéger l'artiste baroya baoza artiste acteur tolingi lobby des testé positif des posé donc ils ont la malade montée donc il faut protéger l'artiste d'abord la population aussi la mine cache même il y a même anti na mise donc c'est un peu ça c'est ça mais tout lancer pe na ba na bateau nyonso bazo landa biso matanga mama chako ezali awa on pas mandaté mutu moko tina akomaka na kombo ya artiste non les artistes sont des intellectuels barotinda mukanda les artistes vont envoyer et en collaboration ensemble avec la famille donc on n'a pas mandaté mutu yo kende la biso po biso tuza bazoba on a mandaté personne so mutu abongo aye non il faut voir le président Massoum Mouloube, le président Elombe, artiste. Donc à part ça, nous sommes bien tout ça en harmonie, en parfaite harmonie, que ce soit la femme. Donc moi, je suis Yango. Merci. Okay, Il n'y a rien à déclarer, Vous voyez ma évolution, tout marche bien. Biso na famille tozo kana très bien et vous voyez ma évolution pour que tous s'organiser malambo photo kuna ndeko na biso chaque ndenge o ekoki. Donc pas de déclaration, de outil réunion à DPC na famille tosoloni bien, maintenant tozo tala ndenge nini toko avancer na programme ya matanga. OK. Parce que programme matanga maka eko bima boko yebango. Thank you.
Tentez par contre rendu à réunion beaucoup ça. Si tout ça micro. La réunion. Mais quand il est-ce que président Saïsaï, oui, comme ça plus il y a Nini, peut-être cette contribution de Nini dans Matanga. Bon, pendant maman chaque fois biso biso okutana na ba réunion na biso et ça là en attendant famille et pesa biso jour dans l'ensemble on va discuter sur ça au total à départ et d'autres comment pour bongisa ba obsèque digne pour la maman Chako mais na kobosana te ko respecter ba geste barrière yango wana lelo to mekai ko solola ko totala ndenge nini makambo ezoleka na ngai message na yaki nango lelo ezalaki mpona mpe kopesa na nzela association na biso puis peut-être message ekosalaka bato mosusu mpe balamuka mutu na mutu par rapport à ndenge alingelaka biso par rapport à ndenge amonaka tosalaka mosala na biso na ntango ya likambo ata millionnaire soki azobalisa mwasi mwana pardon esengaka banoko ata baza bapauvre baya mpe ata na makasu na bango et voilà yango wana lelo message nayaki nango ezalaki message ya moko kati ya bandeko ya mboka na biso Horizon Masamba abengaki ngai mpe apesi nga mbela abisaisai naza kolela na bino nde na occasion wana apesi biso cercle na corbillard oyebi ke lelo maison ya oyo esalaka makambo ya koakompagne bato na badernier demeure na bango parmi bamaison ya kitoko ya mboka na biso Horizon esalaka mosala bien si baza na ba corbillard à bien tozala dessus te des messages wana ndeko asalisi biso faudrait pas tozwa message wana tobomba yango na se ya mesa yango nalingaki napesa lisusu merci na ndeko Horizon Masamba mpona geste na ye et puis nzambe apambola maison na ye ekende liboso. C'est quand pour quand sortez ça pour quand toko informer mais est-ce qu'il arriva que ira maman chaque temps dans la vie bourgeois na ye place moko mbale belé et pour votre information peut-être dernière production to salina maman Chako ezali pe dernière production na ngana oti ko sala na IGF azalaki parmi composition oyo ekangaki sai na suka tango ya koma ko samba asi maman Chako faisait partie. Donc, non seulement tu travailles dans le groupe Saïsaï, mais on a travaillé aussi dans F-Saï. Voilà. Souvenir à Malamou. Ma souvenir est légué belé. Après ça, on a bisous, on a tournage. Il y a les stars du rire. Nini Sous. Présent Saï, par rapport à Yandenge Balobi, de respecter mes parce que, oui.
babito respecter mibeko par rapport ya ndenge malade eza na mboka mais au fur et à mesure bozo poussa matanga mama Chako mote bato nde aka ebele bon mama Chako azalaki artiste mais aza pe na famille po bandeko mosusu bazouta pe musika leta bakoma makambo nyonso oyeleka malamu. Merci. Par rapport à l'état congolais, na ba policier ndenge bazo panza bato nande balongoli bakata pour ça oleki sibino tana bino mo ba journaliste ya boa kombi tobika na bafanatiko baza libanda mboka oyo basepelaka na biso basika ndenge basalaka ndenge ezalaka banini oyo asepeli na ye mpona bacontribution na ye banini tokopesa numero mokolo tokoyokana mpo nano toyokani te bientôt touti réunion na famille oyo tosololi nakoyebaka koloba awa nanu te parce que il faut bakonzi po président na biso masumu azali donc ndenge tosololi na famille na bango tofe mettre d'accord tokotambola nzela moko mais oyo mosusu tosololi moyen naloba yango nanu te parce que naza mpe vice président na kati ya NTPC donc nakoki koloba yango te nanu tosilisi te alors tobengani sur mardi prochain parce que toconclure makambo nyonso ndenge tokotambola ndenge tokosala donc nyonso mosusu moyen toloba nanu sikoyo te parce que babiloba loba te biso tolingi mama biloba de la fois sécurité baza nsima na wana très bien ya biso moko donc merci nanu na pasteur de la foi na ndenge asali eza ya biso aza moninga na biso ya mosala petit na biso leki na biso mais lokola aza papa oyo ya liloba tokoma kobenga ye papa donc oyo azoleisa biso bilei ya nzambe donc tobengaka ye papa torespectaka ye parce que arespectaka biso lelo asali eloko monene boye kitoko trop et puis merci pasteur de la foi pour en tout cas encadrement kitoko sur 10 donc sur 10 napesi yo te parce que yo zawara te kitoko donc sur 100% merci vraiment na bandeko na biso bazotika biso te ozali place boye place na yo et puis très bien donc na leli bango ma bravo pasteur. Président, moi liloba nanga ngana tuna par rapport à Serker na katapa toki ke bapesi binongo déjà Serker na Corbia papa eza makambo mosusu nana nga yebisi bino oya yebisi yo makambo ya Serker na katafar nani président sai très bien yango na oti koloba bato oyo bayedaka biso baza ebele na monene ya mama Chako moto mususu babimaki na bango babi non mpona sere na biso asali ebele banini donc ndenge alobeli bino kuna alobi ya vérité déjà côté wana mpo côté tolingi tobundaka ezalaka côté tokotika moto na libulu na ndako na ye et puis Serkei na makambo ya bakatafa donc wana nde ezalaka objectif na biso nano ezalaka yango wana mpo soko yango ezali boza à l'aise donc oyo ekotikala mosusu etikali kaka biloko ya komela masanga eza moto na moto mela na yo soko oza na eloko na okomela ndenge na yo mais oyo wana mpona kohonore mowei et puis ezalaki nani ya Jackie Chako donc icône ya mama nyonso tout to perdre mama moko oyo asalaki trop na NTPC mpe lelo akei ezaka ye moko te tosalaka organisation na biso ndenge totambolaka toboyi kaka bato ya mbruima ndenge tolobeli famille ambruima nde bato baya kokosaka baoyo te eza boye eza yango biso tolingaka ndenge wana te donc c'est ça eloko yango wana donc c'est ça merci vraiment voilà en tout cas merci très les amis de la presse. Vous voyez, nous étions en réunion avec la famille. Donc nous avons parlé avec la famille et nous signalons que nous sommes en parfaite harmonie avec la famille. Et après, c'est commencé dans la troisième vague où il y a Covid, où il y a restriction mingi et pesami. Au-delà de 20 terres, restriction belé. Nous sommes censés que l'association de protéger aussi l'artiste. Comme nous voulons protéger l'artiste, Yangwana Tozobi Boy, Nabartiste Nyonso. Au lieu de qu'à chaque fois, on est toujours à Matanga, Toye Tofandi, et Tozo comme déjà au-delà. La police a Zoya ko dispersé, ça fait ça le coup muté, il y a artiste. Yangwana officiellement na comme pays association na ba structure nyonso to sengi na ba artiste de rester à la maison. Ba artiste au lieu de venir chaque fois de rester à la maison, toyaka et beto en attendant bozela programme ego. Mokolo soki to pesi programme nde simande to bomisa ba programme nous. Mais pour le moment
pour na tozala en harmonie na l'état koyaka kobengana kopanza ndenge uto le kalelo ko casser banini et ça le coup na biso artiste te to la que biso mo d'abord tout ça exemplaire d'artiste comédien to fanda na banda ti programme parce que déjà faut sentir ndenge to solo na famille matanga ko bima semaine oyo te lokole obima semaine oyo te ole bato baya ko fanda mardi mercredi jeudi vendredi tout ça et kozala malamu mingi te na photo battre la paix artiste pour la maladie ya corona ya covid-19 ba artiste ba fanda na ndaku ti ba kozwa programme oyo matanga ekobima ozali CG ya NTPC donc oyoba est-ce que eloko nini esali ke matanga pour fixer date. Voilà, nous ne pouvons pas venir ici étaler ça nyonso être le 8 août sur la famille et ça la contrainte belé pour sengaka pour chaque famille a aussi son organisation. Déjà d'abord, Maman Chako, bien qu'elle soit appartenue à Bisso, elle a au moins, d'abord Liboso, famille biologique, n'a pas décidé. Le coup là, Ngonga, jour nous selon, il y a des organisations qui sont au niveau de la famille, n'a pas commis prêté, donc bazana na possibilité wana pona mbongote za pona mbongote je souligne très bien que ba kunda Maman Chako to kunda semaine dans les artistes restent à la maison pour éviter ba trouvement to buka mibeko et puis pour la propagation il y a maladie au base de la programme au pesama na ba voix officielle dans des to pesa communiquer ils seront des ba torozonga awa donc pour le moment pour éviter makambo de ça maison on aurait été ba ko tindika artiste ça fait pas bien donc c'est ça le message au niveau de passer. Merci. C'était l'émission Nyonso Makambu présentée par votre chroniqueur, artiste et comédien Karis Idissou. Dans le bac toujours, abonnez-vous massivement et gratuitement sur votre chaîne YouTube Karine Yamado TV, la femme de quelqu'un. La maman dit maman, tel corps, tel quelqu'un. Nous sommes tous les amis de ce pays. Un grand merci à Christian Kachina, américain noir, américain Azaka Kamoko, Christian Kassima, américain Azaka Kamoko, et puis sans oublier Saroufa Sefou Djouma, Motema ya Paul Djouma, ce qui est mission c'est que nous et pourquoi pas à Karine Yamado pour sa chaîne Karine Yamado TV et à Gloire Ngoma Motofa 3 qui était derrière la caméra à aussi une réalisation qui nous la montage et puis moi-même j'étais là pour vous présenter cette belle émission. Maman Chako Koufi tout ce qui tolobaki tout ce qui la maman na kimia. Maman, durant toute sa vie, a tiré que la polémique. Maman a fait bien sa vie et puis carrière en elle qui kitoko, to honoré, to l'élaye bien, to l'élaye vraiment bien. Ngana bino to kutani na mikole ekoya bye.